nazoba na Fally Ipupa ye lisusu akamati eloko ya buloba a profané sans permission. Fallait zalaka nini côté nini? Oye besoin ngosela eloko ya moto. Ye mono nini? To kana ni ayo. Hey, loyaka tosangele banto. Hey, loyaka tosangele banto. Loyaka tosangele banto. Sangwe ya nkolo Yesu. Loyaka tosangele banto. Sangwe ya nkolo Yesu Masia. Est-ce comment oui? Acha lo golo gomo. Interpréter nzema muso ya yebite. Wawo. Wawo. Imao. Mani mao. Teiso toleke ona lola. Aya. Sambokele. Tuba. Oibelo kwa mutu. Ba yebaka moto na likongo na ye. So ba osenga yo te ba okutana yo te na zongi pena na Fally pezo sala succès makasi na danse eza parmi danse clé album na ye contrôle asenga ki yo pété ebi moko motalia kwa odo mokolo wana tabi makama kwanza atandele ba moko lia ligorodo moko wana so makwanza te mais na bombeli bango te makwanza bandi toko 6 à 2019 te ils seront interpellés quelque part lelo so quoi interpréter kendega non na Afrique du Sud jouer le quoi Deborah ya nani ya Rebecca chrétien yango so ko kozonga mboka mais ana biso ba osakana sute awana se baby ko embela Yesu te kasi na mboka lola ye ngana kokuta Miriam ye akobeta tambourin pe akobinela Yesu na esengo tikana loba na vérité na obomba te. Et salanga ipasi mokona oka Barbara Kana ayembi yango pe akamati bana basi ayembi si bango nango bolumbu. Jérusalem mboka ya sika etonga mi pona babulami kolela te o pasi te o minyoko te o mboka yango na kokende na makasi na ngai te nanguya na ngai te na molimo na yo nzambe okoti 2019 bato ebele batiki ba projet na batiroire bazalaki baposa bakota na mois de mai il y a 2019 bazwi yango te kasi nga na yo tofuti nzambe eloko nini mpe mape tozwelaka facture te na loboko na ye ya nguya yango nyonso ekoki boswi nyonso ya mokili ekotikala bandeko na ngai nzambe moto apambolaka moto nzambe moto aesaka moto monene. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Merci beaucoup, bonjour ou bonsoir. Au moment où vous avez préféré de suivre cette émission, rendez-vous valable dans votre chaîne préférée, La Voix du Peuple. Moi, c'est Marche avec Mehdi Dizamach. Pourquoi pas dire merci à Dari Diouantessa qui est derrière la caméra, Dari Diouantessa, le CLR, merci à toi. Et pourquoi pas dire merci à toute la grande équipe de La Voix du Peuple. Là, je vois Vincent Chilouizi, je vois Parouzi Sayo, et pourquoi pas qu'il est ici. Et tous mes confrères, la Katia, La Voix du Peuple, en tout cas là, je vous salue là où vous êtes. Merci à vous, merci. Et je pense aussi à tous les spectateurs qui sont branchés dans ces nets ce moment, en train de suivre cette émission. Je vous dis bonjour ou bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Je dis merci beaucoup aussi à Riziboula, le ténat du titre, le premier de l'école, l'ennemi de la
la galère, je te salue là où tu es. Pourquoi pas penser à Monsieur Juppé Bati qui est le Dieu de Lion. Je te salue là où tu es. Je pense aussi à Maman Monique Mongani, le Caire en or. Merci maman. Et pourquoi pas penser à Maman Odette Mounang Ntsukula. Bon séjour à Kinshasa parce que des retours aujourd'hui, Nakata France, on va passer par temps vraiment Nakata Kinshasa. Merci beaucoup, merci Toza, on a vraiment ensemble Nabino, beau découvrir. En tout cas, l'élo émission, l'élo, ils ont découvert Moro, Yamounene, Yamakasi, en tout cas, oh bon, puis tout n'a pas question, bon, c'est poser la question, marche avec, à je invité au Wapi, marche avec. À Tambola qui peut pas inviter. Mais bah yambi biso bien. To benga qui comme d'hab ndeka to benga ka to bengi invité na biso. Après si biso rendez-vous. To kutani na ye, to solo li, to programmer jour émission, to yé. En tout cas calé, en tout cas to solo là qui peut Borolanda, ma solo na biso 4 na émission oyo, c'est Maman Bouloba. Bonjour maman. Bonjour. Nazo pesa balandi nyonso mbote nabo bazolanda biso na etando nabo bazolanda biso na neti biso binga ngo neti kaka neti te mais ozo naviguer bien nzambe apambola bino so botali biso na mokili mobimba nzamba monelanga bino ti ba bisous ya bien. Merci beaucoup maman. Juste ba ba na banka couple Bouloba. Comme vous n'avez pas comme vous n'avez pas évité de découvrir. Comme on a ezalaka Georgette, mais faut quoi tata quoi fait l'écolote. Georgette Bouloba. Georgette Bouloba. En tout cas, merci beaucoup. Mais juste ngana olinga avant to fungola ba question plutôt banda retourna mituna on a yeli lelo na olingo meka mpe kozongisa bato mon nostalgie na Jérusalem mboka ya sika. Jérusalem mboka ya sika etongami pona babulami kolela te o pasi te o minyoko te o mboka yango na kokende na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo nzambe okoti 2019 bato ebele batiki ba projet na batiroire bazalaki baposa bakota na mois de mai ya 2019 bazwi yango te kasi nga na yo tofuti nzambe eloko nini mpe mape tozwelaka facture te na loboko na ye ya nguya yango nyonso ekoki boswi nyonso ya mokili ekotikala bandeko na ngai nzambe moto apambolaka moto nzambe moto ayesaka moto monene atika na yo kopekese moto mosu bakri. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là maintenant vous comprendre tout ça nani. Tant te présenter qui vous comprenez qui peut bien te. Et maintenant na mungongo na chant na nzembo vous comprendre tout ça nani. Maman Georgette otobengaka tobengaka bango couple Bouloba. Mais lelo to na couple te to na maman dota to na maman azo représenter pe papa. En tout cas bomi tungisa te tout ça la maman lelo. Merci beaucoup Mbala Sima. Pe tokozali longo na papa ensemble même ba omi balé et kozala pe bien makasi mais lelo tozo solola na mama boyoka su banzembo e sepeli sabino na 4 émissions boyoka royembela bino ngo ata bandambo bozo tokotika pina temps ayembela bino banzembo wana o bolinga makasi bolona olinga bo sepela na ngo tozaki mikie lelo en tout cas ngaiza plaisir makasi en tout cas koza pembeni ya mama potango bandai koyemanga akimukie Mouki. Je pense même pas que na osimba micro on a posé question lelo. Lelo a grâce. Na kutayi na mama on anda ko katana zara muke na otourner sko ba question. Joël bosé za ne pananga moko. Merci beaucoup maman. Na ebité
Tobandi siko maram na biso. Merci. Maman Musala oyo ebana ndenge nini? En tout cas, le bien bien. Blikamte. C'était pas facile hein. Musala zomona. Oyebi Musala, oyebi nzela. Soko déjà tracteur ici l'équipe pasoli nzela. Mutuka eti goudron, mutuka tambolaka pepele vert. Mais tracteur akutanaka na banzete. Akutanaka na mabanga, akutanaka na ba hein? Mabanga ya ndenge na ndenge banzete babiloko ya makasi. Il faut apasola pour nzele sani eleka. Babulu babaza tracteur oye pasoli nzela lelo batu ba voiture nyonso eleka. Vous avez tout baza ba musicien, mais à l'époque mutalinga musique pe efuta na honte. Tabe musique wana nzambe efuta raté, nani akotala, nani akomona. Ya ba mpiake. Menzo kande tina te papa. Et comment appelle net. Et loko mo neti netité. Et comment appelle net. Mais lelo moto tout sortune na sa chantre nzambe. Na sa musicien chrétien. Mais pona ko pasola nzela. Et koka kinzamba utiliser bato moko po nzele pasuka po mituka msusu ya mike na ya minene na nyonso tu na ya babimbambala na ya tu eleka kati omoni makambo. Merci beaucoup. Likabo yango ya ndenge nini ya koyemba. Oui, et en plus entre binona papa na kotsaki muninga na musique. En tout cas, blague à part, ngai après délivrance nanga, pour les autres ans nous boiti, to bandi na bangunde masolo. Pour la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Obi muto so azavoya ya peuple, ça veut dire kazam yanzambi. De na mono pe yo mona ngata ozayi muke, mais donc na projet yanzambe, ayebaki ke mokolo moko plus tard na kati ba Windows na ye talaka. Il faut que lingala bina ba jeune hein na kati ba Windows Celeste nzamba ba ite moko souria ko tambola ti Windows moko marche avec azafara fara na mer na una yoka banna zala muke wana zangna na kilote hein na chemise tam soupe pieds nus oki manombango mero na télévision mais merango Yo casco yo na face boy. Joël Ibosone za yanga. Action. Onanga koyemba za la action de grâce. Na kutale pa na uti maladie liée possédée condamnée par le Seigneur. Na nzambe iko bikisana. Namna kilo na kisasa yote. Comme na zaki na mungongo. Oye yemba namna ki mara mkizambe. Pays moko ya kokamata don wana atina kaka pona nzoto naza leki ya musicien moko ya kala musika ye musique ye parce na bakolo musique o mona bi nazo aki mwana mezo yo kaye sikoyo bazo ko interpréter ma banzembo na ye moi mingi baba na 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 non ça. So qui t'aime avant naïe, qui t'aime avant. Alors ça dit au mingi na. C'est des musiques de la famille. Ya. Na le gars donc pour ça dit. À cela qu'on a côté monsieur. On a pas de côté. Même musique. Musique. D'accord bah il y a bizarre pas. Alors on a ce qu'on a qui mala. Na yindi ba ça. Wa mix. Na manque voilà na ezala. Alors nous avons dit que nous avons monté, nous avons la carrière sur l'autre. Il fallait peine d'amour, tout le monde ne fait pas comme ça. Nous avons dit que ne fait pas comme ça. Avec le temps, on a vu ce qu'on a dans la musique, nous avons dit que nous avons joué. Et donc nous avons animé l'église dans la pratique populaire. Alors il y a des places à Outaki, à ce qui est dirigeant choral, à ce qui peut animer l'église dans la pratique populaire dès qu'il y a côté na biso alors la petit mala masimo kwa ye siko nawe ezaki na eno ezaki na nga ntango tobalani nzambe abina bisabi basala kosa bozongisa bato na ngai
bayembi na kaise Allez, non, tout est non, tout est non, c'est alloué là, bah, on a oublié. penza soki tazali mokakolia pose question eloko atira ye mongongo Le seul qui faut la idée. nayebi pete wana masolo ya nzambe na bato na ye eloko mpenza ya atira ye voi ezalaki na croisade moko ezozala na kote bisika moni sefse kitega winik so moni na place obiso toza kokanga kigoma toke na croisade ya biso bosiko fi wana azali koanime ezalaki nga Voilà, bah, millions, na sespeni ezala bane 82 83 lorsque situzwi na ndango bapentécotiste ebona makelele bambunda na maboko ati toyebi biso miziki te mbunda na maboko losusu obeta mbunda na oyemba sa musique na koyemba très bien acapella na oyemba très bien donc sikoyo tamonaki nga alongani otaki comme missionnaire na république centrafricaine ye mpe soka moningani moko abengaki ye baza koleka na nzela soki ayoki nzembo nga nazoyemba bolingo na nga na yesu bolingo ya suka te o tobandaka na ekulusu tokokoma kinolola babeti yesu mpo na ngai batioli yesu mpo na ngai yo domba aye wana do Nias na yo. Ça fait identité na yo. niaso na etila frère kote na kati ya croisade fiwana aza kanini azoyemba azosote azoyemba azosote ako bato baobeta maboko baobeta siko sere moko azalaki na quelque part bayebanaki na ye akokolimona maso aza na mosimoko asalelaka nzambe azouti na mission mikolo na république centrafricaine azalaki missionnaire na mbandaka jeune fille de batindaki na mission misala nzambe bien ayembaka pambata te akapaza évangéliste mission abi bo ngano yana na église amona ya kotaka eleki nango mpe nga mpe moyebi nanga te masokasoleki na se 2 ans après baaki na église na cellule na biso moko na kote ya matonge alors cellule wana moninga abengi abi bon dirigeant oya kodirige biso na chorale na biso na église na biso centrale ye mpe aye soko aye adirige mpe nzembo On a une d'esprit. Il y a un dirigé na systématique. ayebaki teke Yoza. nga nazala siko pasteur na biso patriarche kelani alobi bo nazomona église ezali neti malili siko naza na mposa motu moko anime église mpo avant na banda kote siko atali kotenga bine kota chorale na bini nazwi siko micro olenda anime nzembo mosusu nzembo wana kaka oyo ayokaki nga apredesa na bandi koanime siko yatikele fille onamonaka ye bon apartir ya lelo nolambela fille nayeba sikotanga bandiola tant tobengi l'église apesinga mbote mpo nazomona epa pasteur apesinanga bonjour asilaki se félicitation oyebaka bien naletile bon naye bon merci natuka félicité nzambe wana basi bazobanga mibali me lelo mbala mokongola naletile bon loué na nzambe ngazanga simple soma mpo nzambe asali po yaki soko frère oyazonga na église na ba alakanga mazo ya église na biteli ezali bamembre azoya tu osoyoki kokikama nga mpe alepoke soki nanga alaki nangi ke nzambe alakisinga na oyebisoki nzambe bamonisa te mais ozwa bipiwa naza makambo makasi okoki te asala institut public amipesa nzambe makasi asala biso soko balekaki na lingoli bapasaki enquête na nde na ye na bato kaka toliti bazali soko kaka koloba neke ser nalingi yo nzambe amonisi ngai yo kikamadi mpe ekufi kwa akondima makambo wana te donc akreaki moi mpo aapproche nga azwaki mwa to ntango aye kotuna nga libala beti ekala ya wimbo d'abord na bia muluba baluba aza faci
Alors à l'époque tout ça banga ba on peut ba na ka ba on a bango ngas ko na zamu na province ya Mongala loka ba kabodi ba 26 boué Mongala à l'époque nous étions province de l'Équateur tu sais Équateur c'est que Mongala poto le ba même ba benga zo Zaïre donc on va te mambolelo adona amta Équateur na district ya Mongala bambuza donc mi bala baluba et puis mon bala muluba ya pembe makasi boy akebala kam no mboka na bango na compliqué ye 8 mois 8 mois après tant on a mpena ko confirmer ngaki atati na globe abina ngabo tala mutu na peso na libala yewana bosa na ye musala nanga na discuter na prier nga binzambe yete muluba d'abord na muluba bato ba qualité to yebela ki bango alabi oyo nzambe molimo nzambe kibisanga bizi c'est un muluba affranchi par le sang de Jésus. 8 mois après, ndene kondimai na libala abinga na pesi bino musala boko tia kombo mosusu te boko bana koyembela ngai bino boko composer banzembo te mais ngai na kopesa bino banzembo pona honorer eloko liboso bozongisa bato na ngai bayemba nzembo na ngai nzambe po bakamati nzembo na nga bayembeli bato. À l'époque, tu es na saka yonsa. Bato baso saka yonse. Era na kaso subota make. Ah mukeme. Saka yonsa déjà tu es vu. Ingenda. À l'époque des Zaïre, bato baso saka yonse, baso sambelaye, baso ko adorer. Alors, nzamba bi menaza ko pesa bino banzembo parce na mboka na bino ba marabu batondi kisi etondi. À l'époque, talaka mokonzi mo azana bango 500, azana ba oyo temps. Abingana kutia banzembo na bino pona ko déstabiliser ba force wana pour gloire, louange et adoration et zongelanga. C'est ça les problèmes. Merci beaucoup. Tout ce qu'appelle mon place wana. Maintenant premier album na pour réaliser. Premier album na bino ça qui quand en plus c'est qui banzembo ni. Premier album na biso ezali Jérusalem. Légendaire, tout ça on se comme bon. Jérusalem mboka yasika. Kune boy et beauté ezana 9 chansons. Jérusalem mboka sika. Ozana alléluia. Namakas nangaite. Qui me délivrera. Bino bolingana. Vous avez pas moi. Bino bolingana. Loi toambi les banto. Donc ezaki banzembo oyo na kuna na Getsemane. Donc ezaki banzembo qui ko emporter bato na présence de Nzambi. Par rapport na critiquer par rapport na les. Est-ce que na kati wana ba composition ezaki nani o ayaki na composition nzembo oyo yangai nzembo yanga yo zaika koyemba papa nda che banzembo bien. En tout cas mon moko te to vanda to jibiki to composer. Bonne voyez la bino. Nous prenons beaucoup de temps de prière. Autant la Bible mingi, tu auras temps de prière mingi. Au moins, ce que makambo yo otangi, directement va couper son mélodie, na temps de prière, écoute. Mais vanda penza bozo abiki, na makas nangati, non. Mon corps monte. De ce que tu veux dire, tu composé, tu aussi. Tozoa ton ya ko composer te. Moi bande ko ya. So kinza ma bengi construire en ndenge nini. Tant beaucoup na temps de prière. Au moins Saint-Esprit a emporté bino. Bo fungoli lito na bino bozo ka chorale céleste bazo yemba. Bino pe beaucoup pirater. Au pirater na likolo. Beaucoup c'est nassé. Tu vois, moi comprendre, il faut ça spirituel pour comprendre langage wana. Comme voix du peuple. Ba on ne va comprendre de on moto ya sambelaka nzamba révélaka makambo e bombama webi ke lola côté ekozala te prophétie ekozala te eloko ekotikala kuna kaka louange et adoration babi que notre Dieu il siège au milieu de louanges de son sein. Merci beaucoup maman. Tout ça na premier album et maintenant na ba composition na bino na temps wana ya premier album na ba composition ya lelo o ba oyemza la côté ni. Nakanisi wana tuna
nalingo tia micro balader. Micro balader mte koye biso. Poisson na lobby ba amikumisi. Omoni? Poti le lo ba cassette na biso bato ba ezaka recherche. Po mutam tabi sabi ke nga banzema n'écoute nga bo mwana yo moko tolo ba yo moko za témoin de biso. So ko sala ki micro balader e koye bisa yo e bato sala yango. Mingi ba comme ba pasteur, ba comme évangéliste, écouta ba musu na bar et longoli bango na bar. Mais de là ça banzema so ke beti na bar oh. Mutu na kuiti na bina normal. Atika ne rabbi ne change pas. Mais banzembo wana nzamba avec na biso pesa yango pona ko dépeupler l'enfer pe ko enrichir likolo. Tala makamba. Nzembo ya nzambe elongola kamutu donc ezo mettre Satan mal à l'aise. Nzembo ya nzambe ekomemo na réflexion. Nzembo ya nzambe yaka to yembela nzambe te yaka to yembela nzambe batu nyonso bakoyemba. To yembi to bini to zonga ne to zalaki. To zonga na bakazi na biso de départ. Mais nzembo ya nzambe ekomema yo na réflexion. Ekotalisa yo nani oyoza, ekotalisa yo ozokende wapi, préparer pe éternité na yo. Teke kaka na yembi nzambe babeti ngai yo, babomi ngai ye, basali ngai boye, ngai pasie, ngai mawa tango na zwi mbongo. Na changer masolo. Tango lobi mbongo, est-ce que musique ta bonda ko sala yango? Premier album na mino bokoti bobimisi. Bobanda ko penser na succès? Na mbongo to na nini bonda ko penser? Nzamba benga biso to sala ka nzembo. Succès, voyage, ezaki likamna ye. Ezaki likamna biso te. Satanda inango na nyoso succès pourquoi na nyoso? Elote. Satanda inango te. Elote. Te na sala beta e cartonné, na sala combo. Biso to sala ki Yesu combo, sima Yesu sala biso combo. Deux choses différentes. Biso toza ba star te mais toza ba punda moko oyo Yesu amataka. Yesu nde star de star, biso ba punda to mata likolo. Là pena boza na raison makasi mama po soki na lobi na landa malamu okomona bosala ki ba kombo na binote. Ba timotika couple buloba. Mais mutu abandai koyemba mingi ezalaki yo obombaki kombo na yo na epte o lelo eza mwa difficile obomba kombo na yo bimisika kombo ya papa kombo na pe ya famille ya papa obimisi yango yo bombia yo lelo eza mwa difficile na ebite afa tokota na mwa nalingi na premier album tozonga suna mwa mongongo c'est la biso mwa ba morceau il y a quelques titres, il y a 9 titres wana. C'est absolument ba morceau tout ce que moi bilingue. Micro yango. Namakasi nangai te. Nanguya nangai te. Na molimo na yo nzambe. Bino bolingana bino bolingana. Poba mokili bayeba bozali baye kolina ngai. Ozali kosala elambo benga bibosono. Ozali kosala elambo benga bakufeli miso. Ozali kosala elambo benga batengumi mpe babola oyo bakoki kozongisela yo eloko te. Lokola nataleli yawe nzambe nakoyoka na ngai soni te o. Lokola nataleli yawe nzambe akotika nga na pengwa te o yawe. Namoni clavieriste azano ko betana nga clavier. Ngana kende na lola. Ngana kende na lola banje baembela Yesu. Loyembo kitoko banje babinela Yesu. Mokonzi monene, alléluia. I've gone to heaven. I've gone to heaven and just sing for Jesus. A beautiful song and just dance for Jesus. The King of Kings, hallelujah. Evo nous seu, Evo nous seu,
Os anjos cantam, cantez-vous que bonita, alléluia. Nzembo yo, esanze moko interpellanga makambo ebele. Nayoka kamawa, tika na sima na esiko yo. Tango bato bazozwa yango bazo profane. Bayebi te ke nzembo oyo nazalaka kokufa. Nakota koma ya journée mobimba. Molimo nanga eza kokende. Nasili makila, nasali fausse couche, hémorragie, ememinga de 0 heure, ti 14 heures. Na perdre connaissance. Nzoka netango tokufaka, tokendaka. Nazo yoka mongongo ya mwasi moko azo yemba nzembo. Ngana kende na lola azo yemba mwasi wana. Awana se toyebi nsiko nzembo neza kwamporte nga eza komemanga nazo ke link papa na yoka nanga mingongo na luka na yoka mongongo na tilelo. Awana se toyebi ko embela Yesu te. Awana se toyebi ko embela Yesu te. Kasi na mboka lola ye ngana kokuta Miriam ye akobeta tambourin. Pe akobinela Yesu na esengo. Tika na loba na o verite na obomba te. Esalanga ipasi moko na oka Barbara kana ayembi yango pe akamati bana basi ayembi si bango nango bolumbu. Zaye mote brigade pa yembango na pembe na wera. Tika papa. Oyebi eloko soko oyebi valeur nango te. Kosaka nango te. Papa nazalaki kokufa. Nazalaki kokufa tika bato bazoloka la voix du peuple boyoka. Ba musicien le bazaka ndambo kamati pa ebi ke beyaza na côté fort mutako funda ye azate. Aye atuna yo te asenga yo pete nzela te. Barbara senga te. Brigade soki na bino asenga te. Bato nyonso ba interpréter biloko couple buloba. Ba senga permission na buloba te. Ba yo mi ona ndenge ya musique na bango wana. Ndenge ya musique na bango pe na nko. Mais, oui, que les camépolatés, babombelinga salaire. Tout ça qui est en état de droit, hein. Mon colon, il a un coussin. On soigne mbango. Et l'autre côté. Babi, vous êtes interpellé quelque part. Pour Oyabidelo, ce qu'on interprète, quand on a Afrique du Sud, hein, je vais le quoi Déborah, il y a Rebecca, chrétien, ce qu'on a mboka. Mais ana biso ba osakana nazo bana fali popa yeli sus akamati eloko ya buloba a profaner sans permission. Il fallait zalra nini côté nini. Ouais besoin ngosele eloko ya mutu. Yeye maono nini to kana ni ayo. Hey loyaka to sangela banto. Hey loyaka to sangela banto. Loyaka to sangela banto. Sangwe ya nkolo Yesu, loyaka to sangele banto. Sangwe ya nkolo Yesu Masia. Est-ce comment oui? Acha lo golo bongo. Interpréter nzema muso ya yebite. Wow. Imao. Mani mao. Deiso toleke ona lola. Aya. Sambokele. Tuba. Oyebelo kwa mutu. Bayebaka moto na likongo na ye. So o ba osenga yo te ba okutana yo te na zongi pena na o fali pezo sala succès makasi na danse. Eza parmi danse clé album na ye contrôle. Asenga ki yo pete. Ebi moko motalia ka kwodo. Mokolo wana tabi makama kwanza atandele. Ba moko li aligorodo. Moko wana so makwanza te. Mais na bombeli bango te makwanza bandi. Toko 6 à 2019 te. Ils seront interpellés quelque part. Bakola ki saye que on interpréta qui est loko ya artiste mosusu. Ça kotune soko baluki muable. Moi basa elango mikolo. Mais lobi na lobi okuna. Na woka bango ba rolo apeke balingi bazongi sabino.
Po M sou bino bosila na bino. Bango bali bazongisa bino po bino bomisa so album te. Bosila na bino. Tomoni kutoa ba Mike Kalamba ba tuko sala ba misia ba sangani awa. Ini pour le Congo. Ini pour le Congo awa yesangani ba frère Patrice banani bino kutu ka kipaka koko ofala lobaka ka kipaka koko bartiva ka kipaka koko do bino kutu ba benga bino te ba oyemba bino ba benga même so bosila yango ba fali ba ninga ba so bino ba lamusa bino lisusu na yebisa ki yote tracteur motakuta na banzete voiture te tracteur motapasola kanzela voiture te osomona voiture ke pasola nzelo eta na mabanga na banzete eko sani eko panzana ti mais eko ki tracteur a pasola nzela ati ya goudron po ba voiture amike sani yaya nyoka soko akufi te ke bana musapi na yo na monoko na ye ndenge moko artiste soki akufi te koseka ete po yebi lobi te po ya zala ke avant yo zala ya yebi nzela ya kokima kpodo na ngando avant yo kima ngando ya beta mai tamusi yo zo beta rivière mais ya pasola océan obi moto a beta océan ok cela m'a cessé ba obenga bino te po bino bosila quand même yoka kosila na biso etiki bilembo kitoko mais bato baza na succès sango na bango ezandeni ba olia mbongo gouvernement ba opesa ba mo eloko bino ba obenga bino te ba na besoin mbongo te yoka so neti bango balia bango mbongo gouvernement nga ali na mbongo matembele na ali na matembele na pondu wele mala omoni nga na nzuluki tana elongi nanga omoni ngo ya mutama tembele papa balia na bango ba benga bino te po nini ba mise ba tuko sangana ba beti ba benga bino te po na nini moto na moto ayebi nani oyo azosalela ayebi ke so na bengi ye na limo na terrain basa na kati ya koyeba eloko esalaka artiste nzembo te témoignage na eti kombo neza ndeni naboyi polémique mais ba mato Samuel bazalaki ba Denis Ngonde bazalaki ba Patrice bazalaki bino ba bengi bino te problème te bonso ba bengi biso te tokufi sila likam te kosila eza nango likam te bayeba moto asila pesangaka lisango nde osimbi wana tia tribune bongo taso na sili te babiso yango banyoka tia ye mosapi na monoko so akufi to alali. Merci beaucoup. En tout cas, biso polémique to kotikate moi mungwa moi ingrédient to boire na kati wana. Mais lelo o petolo ba pe bino tato bino bosila bozoka lelo wa bozoka pe ba Trina, c'est Trina. Ezaka nini? Couronne wana ezaka nini? Je serai couronné. Bozoka ngo pe quand même, ezolengisa yo pe quand même. Na somo na onte présenter ma Moïse Mbiye, vrai ou faux? Babanga ka moto ya pasolo ka mai ye moko, mais o balobeli mbisité. Vous comprenez? Nazana somo ya compositeur que interprète. Oyebi moto ebi ko beta mai akeseni na moto ba tokele mai na nzungu. Ozoka langage nanga. Un compositeur moto na banga ka surtout moto ya zo dépeupler li felo. Ko enrichir lola que moto yo azane ka sa nega succès mais bato babika na ba honte. Ba masumu ezo continuer nango kaka. Mais tout qui n'est pas etozongi pas bazo tonga pe bino ba musicien ba kompe ko critiquer bino bozo te ba bozo yembela ba mais bozo koka ko zo soin ya mariage na bino te ba vie na bino ya ba mariage komi exposé boye bozo koka ko bozo divorcer belé bino boyembela ka nzambe tala ngo cameraman zo bien 33 ans. Sota elongi nanga. Na tanga nanga bakumba. Oli msabo quand c'était mais ça ba histoire vraie. Bato bazo problème de mariage. Aimé kan o payemba bien. Azo problème de mariage. Toza mutolo José Nzita. Azo problème de mariage. Lelo o eza ya ko yinda peniela na mai kalamba ya ko mi internet peniel una zo ye a bina dansa josa vimba azo vimba internet moi c'est mon seul nzambe songi te na tuna ba question siko na ebité ba kompe ko chola bino bozo mema bato wapi
On a peigné la boîte qui la maille kalambai. Oh boy. Ouais. Maille kalambai pas gagné mon orole qui n'a yvette. A komi ko niata, kuna ba komi ko boire la jeton internet. Bozo me mabatu wapi. Wana nakoki koloba te. Vous en ondé na bino. Okoyo loba te po ndé na bino. Kana oloba. Biso na bizolo. Koloba te que soki moto na Nzambe akwei libela. Nzambe à côté de Misaï. Ok. Soki lelo mabale kufi toujours ko bondela oya kela mabala. Il fera quelque chose. Oui, kufakate, ya oui kufakate. Sylvie Mampata obno babata satana. Et kufakate. Papa wemba yo anatia kufi na molonga ina Amazon malgré ma bezali mais ya bino zo kufa. Ya biso zo kufa. Siko bana baza modèle na mariage bango to bino. Bongo yanga kufi wapi? Ngai nano ngai. Wa baninga te. Ngai modèle na mboko bino mo bolobaka. So moi sina mbali basimani bati couleur moko. Nini yango? Couple buloba na landa musicien moko ya wera na kata télévision na nani jokam tza ko salisa ye émission si je me trompe pas na bosa na ebi kombo na ite abi nga na voyager mikolo yo au rythme de couple buloba moi si nanga ya parler kota koto la tandemo to mata mikili eloko ni lebisaki yaya sana mutu moko aza référence ezana mutu moko. À Tom Stan Nadej Bazwabino. Pourquoi pas? Moto na pasteur na ye, moto na doctrine na ye, doctrine mon soutenir tinga, na samblo na zali, na ba Toms. Ceux qui te divorcé, donc on a suspendu une église na biso. Et pas na biso divorce ça a permis. Nous sommes mariés pour le pur et pour le meilleur. Mais ba mususu oko divorce no lelo ba lobi. Wa bastard. Na bastard équiparateur, on est dans ma église, na bastard équiparateur. Et ko bateke so za star, o tia vi na yo yeke. Non. C'est au contraire yo zanda ko etongami likona ngomba. Bato bazotala yo. Bato bazoyekola. Il faut bato ba ndé nazo bana bato. Sala boye. Ba mona ngo epepa na ngati. Songa bina mutu. Ko boma libala te. Nga na bomi libala. Omoni te ke na otumolanza. Laissez le temps au temps. Le temps nous dira quelque chose. Le lote est l'obité. Mais tous au bon de l'Anzambe. Tu sais que ça combat. Mais Nzambe yebi akosunga ba artiste. Il y a des artistes pe oyo ba l'équipe na pasi na minyoko. Poliba les a jetés. Et ça pena makamba pasi o ezali mais batona ba se supporter. Akuti pe moi c'est ngwaza mabe, mobala ngo pasa mabe mais à supporter a memier jusqu'à la repentance. En tout cas, wana pona kolobeza soni pona biso, mais Nzambe akolongola biso robe wana ya soni. Un jour, Nzambe akotracer le terrain. Merci beaucoup. Un jour, nous allons retracer le terrain. Mais tout le bab, tout clair, tout zonga. Tant que bilobe boab ancien, nakata musala oyo, binobo pese lengi na makambo yo, bo inspiré pe bate belé lo oyo, bazu courage yo na pe aoyemba osala musala oyo. Pana bino lelo oyo pe banze mon ami onde tout suko lo ba awa, eza interprété na ba musicien ebelé. Au plutôt à côté à profane les lots où tu le quoi va fallir battre ba brigade ba barba quand on peut ba interpréter ba dire mon avis non mais les lots où bozo penser nini bosuki ka wana bokomi kosa oui kosa oui ba groupe venga ba groupe kosa ba vita ka ba nostalgie tsen lo akala bokoma groupe kosa ou bien bozo banga bomoni ke succès komi pasi boko bete lo mo boye ezui na ngote papa yango bozo doser ou bien ni eloko aliboso na loba na sal eloko na teko loba wate na salela kanzambe po na succès te poso ko lobiga eloko esa la succès ko simba moto mopaya simba mote yoka toke na wapi toke ina yango wapi po lo barapete yoka bato nyoso basimba moto mopaya bota bango ne bota na internet oso moni ko babulo banakati tozana moto eleki ba moto nyoso yesu sala ya pam yokanga oya benga kibiso azaka na succès éternel kombo na ye banda botama babiki okozwazemi okobotama na mbai bakobianga kombo na ye yesu abotama na succès akola na succès akufa na succès
assez quoi un succès, azali éternellement. C'est lui que nous servons. Succès ou pas succès, ton assomotin. Ngani nazabo papa. Ce qui le na biki na bimisa ba. Et là to banga pe na mboka na biso piraterie za makasi. Batu baza le plus piraté, ce sont les bouloba. Ngai moko na kei na Lubumbashi. Et le ko sala ko ngai passe. Na moni ba cassette vert. Bendie bazo bimisa nguna bazwinga na mboka na nga ba tekinga. Na Zanzibar ba sombi pe ba ekoteka nguna Lubumbashi. Na monde alelo to en internet YouTube. À télécharger, à tindeli kuna, à tindeli bonobo artiste, azo gagner nini. Mais baninga msuba obimisa kaka, baninga msuba obimisa. Bango bazana ba producteur, oko pianga producteur moko. Kepa papa Moïse Mbiye. Kepa Moïse Mbiye. Nali kamni. Moïse Mbiye ba produire. Et l'autre. Donc si un soir où de Moïse. Trina et on a ça succès Moïse Mbiye. Sigo, boke n'est pas naé. Bon bino maninga biso tuka to ça la succès o ezanga référence. Boke na Kofi Central. Na boy. Surtout pas surtout Central on produit la musique. Une victime, il a fallu poupa. Abi pour nous produire un musicien. Ezakutu ye batu nyoso ba pirater ba interpréter nga sans ko senganga ata za na studio zo kwesa mai na okete. Faire passer la label. Faire ego là, Jésus. Yekuta ndoya Jésus. Jésus de nuances. A sala label. Bo yende una chabino poa. Et l'autre. Si vous bolingité, bolingi nini? Oui, ouais, parce que nous sommes là. Ah, fond ma porte. Tout ça un album mi baleti. Les réveils. Donc tout ce qui n'a pas malembe. Parce que ça a biso duku te. To we la rapete, to kana pe na compétition te. To yemba po na compétition te. To ça là nzambe pe poto to ete te na le kaye na non. Oleki nonga. Bongo zanguni. Mais où yanga ka soke ye e kangaka mabele. Obi za ba succès mususu. Obi moto esobe. So boy ba pena ta on a terrain za ki vide. Lelo ba trina bazo yemba. Banadeshi bazo yemba. Papa, yemba na yo. Mais andeli siko likambo. Likambo ya motema. Okoko yemba pe boru na bino te moto esobe. Epela mbangu. Wa mekanga makala te. Mais moto epela kamalembe. Etika kabilembo. C'est différent. C'est pas donné à tout le monde qu'on ramène bateau pas à Christ. Bateau pas yemba na bango. Baba de tondi ebele. Mais babulo batango ba yemba tango yo zanga mona muke. Baba rebele kanga maka. Mais lelo baba zonge ebele. Masumu zonge ebele. Mais bateau ba yemba ebele. Concert ba la foule. Ndenge ba kotaki, ndenge ba bimaki. Mais bulo ba sala sali concert. Et l'autre bateau ndengo kotaki ndengo ko bimate. Onction ezana kati nanga. Showbiz pesa bo beta ba showbiz te. Ngana zo lukando ata yo produire ngako. Ba peuple bazo yo kanga bazo producteur wango ozo boya na yo. Si yo ngana ba angle bato ba interprétanga. Pour ça mutu so interpréter ça bi gazante ane lo te po azo yo. Ane lo te. Ngalingi mutu interprétanga te. Aucun affaire d'état. Kofi interpréter na makasi na ngate. Asenga permise pana. Na Kofi pe. Ah, omoni hein. Na obika na liste mulai. Les leçons n'habillent na kene na bango na coin on a là bien. Mais obi na ko kene des sonte balo bateke o ce pote pesa qui était net au sali. Non. Tous l'état des droits. État des droits sur le bantima solo. Mutu na muta répondre. Ponga mokolo moto na zelo na bango interprétant. Na placer lo wa mutu te. Ça ozomona teke naza source o ezoka okate. Ozoyoka. Ata bazo yemba na bango. Mais mokolo moko to ko te bulo bazu mutu eloko mutu interprétant elote. Nzo moto to sala ya nini? Deningonde to bine frère yemba na place. Deningonde habite mama. Refrère fubo ngai lokande kuna bino boko chanze monanga. Kombo na yo Yesu. Acha unanze mona biso moko. Oto to sala mikolo. Deningonde ate moko. Na corps na yemoko euti na kati na lobino. Je me sens que featuring ka binu kana bato kala kaka. Bato lelo no bosa featuring te. Bato lelo to banga bango poto ebinzambo bango ba osaila tete ka to ba poleli. To komo banga bango. Potanto plutôt. To yemba na bango. Lo bande binu ba benga bango te me ba deningon de pa yembi na bango. Ya bango kasi yeye kasi bobaki pani ngana yembi te. Kana ebisiot. To zali ko banga banzambe to bongi melo. To lingi moto za ko saila nzambo ya solo obiso to sailaka.
ngoko benga nonga te na kata full ça me dit rien nazo te nalingi ko garder identité nanga ya liboso nalingi na sala teke azalaka na nzambe mais pona oyo ateki droit de naissance maman alikambeza droit de naissance yaya zanga mbongo me garder droit de naissance droit de naissance soko teki yango et ça wa lelaka pas récupérer yango mawa plein je peux manquer tout mais natika na yeso mobimba le vrai pas le faux pas le mélanger que babi bon parler de lui mais ne le pratiquez pas ça non. Merci beaucoup vraiment. Tu commis vraiment cochité, na éviter les lots oyo batu oyo ba se trouver bato ba moni maman ba trouver les sous maman buloba en tout cas ba contacter yo ndenge ni ba zoyo ndenge ni et c'est ça maman oyo ba retrouver yo ndenge ni tango zo ba pelika ba producteur mutu so akozala na eloko na ye na yebiloko la ba trésor chimbalanga fumu ya Scandinavie yi pasala ba production ba koza na moi paquet na bango basala ba production ba lobi ba cha couple buloba poa ba bimisa mo misolo mongo po ba produire bino ba ko ko zo bino neni ba ko contacter bino ndenge nini et en plus album na bino boko na niveau nini tozali numéro na zali plus 224 081 50 54 181 plus 224 081 50 54 181 plus 244 et plus 243 09 98 21 35 58 09 98 21 35 58. Sur les réseaux sociaux, WhatsApp. WhatsApp, en tout cas, jouant à 81. WhatsApp, na Messenger, na 81 081 au commande Maman Bouloba. Tolingi binomingi. Ça va bien, 081. 081. WhatsApp, numéro bina WhatsApp. Oui, yango bina batu tout baba bungama. Donc numéro WhatsApp zoa yango. C'est ça. Numéro yango. Numéro yango. 081 50 54 181. Bandela yango malembe. Plus 243 081 50 54 181. Merci beaucoup wana numéro ya WhatsApp en tout cas. Pour bino ba yambela bino te aso bengi. Pour ngana benga ina so ibino moko. Et le qu'on a appris na boya ke ba yambelanga. Bureau. Na na bureau te. Bureau ngamoko. Poni na bureau ngamoko. Parce que ça na moto mosu ça na ba problème na yi secret alingi kaka confier yango bobonde la bino mibale. Alors on a télé secrétaire répondre ko ngata. Tout sur la biso mibale bande ko. Maman elle est occupée. Je suis occupé. Mais on a ngata mso occupé tant son le nga pondu na fufu. Donc tant mo tant boye beaucoup na binonga na ola nga pondu na nga muto bato nyonso. Tala Yesu ayake pa ya bato. Soki Yesu atia ba audience babiloko tel nde bato alinga ba kufebele. Yesu abenginga pona bato minene na bato mike na bato bazanga tina na bato bato apusu na bato mai na bato tout. Lokola Yesu akufela bato tout ngape naza mutu ya bato tout. Merci beaucoup, vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a habité maman. Message nini aux Zalagouraï Koloba. Ou peut-être tout nu en côté. Message nangana le bakana bandeko. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand le peuple crie à l'Éternel, l'Éternel répond. Tant est commis peuple a tombo la maboko likolo tobeli la nzambe. Lisungi a solo et utanonga la nzambe. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Soto taeli mut, lobi olembane biso. Soto taeli mbongo esila. Totaeli nzete ekweya. Totaeli mai ekokauka. Mais soto taeli le créateur. Lokola nataleli ya wenzambe. Nakoyoka nanga soni teo. Lokola nataleli ya wenzambe. Akotika ngana suka boete o yawe. Na tongo Yesu
Yesu mokati makambo eya na midi Yesu mobali netumba eya na mpokwa ye akolongisa ngai yo akotika nga na suka boye te mpona nini oza kowela ntango bamosusu bapambwami na tongo bamosusu bapambwami na midi bamosusu bopambwami na pokwa biso babuloba banzombole soir elongo na Yesu tokozela kaka ntango wapi ya bakuke wapi ya bakuke wapi ya bakuke atikala na poste wapi ya bakuke wapi ya bakuke wapi ya bakuke atombola mosapio. Merci la voix du peuple. Tika na poste zela nzambe ata buto indi tongo etanaka nalobi na mwana mwasi banga te soki apesaki mama buloba libala akopesa mpe libala bamabala nyonso te edivorsaka eza mpe na mabala oyo ekosibisite ti Yesu akoya soki apambolaki mama buloba akopambola mpe yo soki afungolaka mibembe mpona mama buloba akofungola mpe mpona moto moko yaya babongi lelo baclotire liste te bapambwami lelo bake bapoto lelo baclotire baambassade te babali lelo basukisi babilamba ya mariage te bazwi mituka lelo basikisi bakalite ya mituka te basombi mapango lelo basukisi baétendu ya RDC te to esika ozali te. Ça veut dire que dernière minute ngonge beta elongo na la voix du peuple masolo kale. Merci beaucoup. Dédicace c'est ça te? Mbote. Non, bah, c'est pas chéri, c'est un mochi. Gros bisous. Papa Bouloba, il y a bien. N'a pas de connu sur Hollande, biso. Pas ça, bébé, mais vanja. Vanja, on se retrouve. Bah, t'as la rangana. Moi, tant que comme nous avons été amis of class, tolingi bino mingi, nzambe pambole langa bino. Ba so na tanginda ba musu ba okazua na opesa patriarche Nkelane ba na souhaiter joyeux anniversaire pasteur nanga 89 ans bangoni mudwa wana masola reve na mboko yende mutasala invitation pour Adina Balaya ngine mutasala invitation pour Jack Vernoy na mboko yo patriarche Nkelane mpata ba longévité ba succès tala kaka samba monelanga bino. La voix du peuple, masolo calé. Tobandi, hein? Bossidikate, n'esprit bien, tout solo là. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à Dari Diouantessa, Oazan la prise de vie. Derrière la caméra, c'est Dari Diouantessa. Et pourquoi pas dire merci à moi-même, Marchevêque, qui me dit 10 à match. Et je pense à maman Monique qui m'a gagné le cœur à Nord, mon thème à papa Guilain depuis Londres. Je pense encore à Odette Mounang Ansoukou, la maman de Christine Makwa, les Chinois, à Zaki Nakin, à Zongi France Lelo. Je pense encore à Rizibou, le tenant du titre, le premier de l'école, l'ennemi de la galère, monsieur le responsable, papa na Brassiton, Boula Peigné Boula. Depuis France, la pensée encore à Juppé Bati qui est le dieu de Lyon, Yayo Yangwana. Je dis et je finis, ciao, à la prochaine, bye, merci.